Bon, bale bandeko, nalobela mpe koko ya tabule ya mwasi. Mwana kasa Mark Tabu, Shai. Boyebi no? Ata boyebi bon. Nalobango mpe na lingala no. Ta mosu ba misusu pe. Bayebi na bango te. Koko ya tabule. To bayebi, me balingi bayoka kaka na lingala. Ou bien na monoko papa robo. To loba mwa moke. Ata biographie na ye no. Babeza. Aza koko ya tabule. Azali mwana kasa Mark Tabu. C'est intéressant. Bon côté. C'est intéressant, tout intéressant. Quand on le baga. Bon, bandeko. Kokwas. Ya tabulei. Azape chanteuse. Botuna te soga zanani. Azo même 2 fois disque d'or. Disque d'or à solo. Ya lukutate. De toutes les façons. Aza chanteuse belge. Alors. Soga aza chanteuse belge. Makambo kosala lukuta te. Bongo te bandeko. Alors bolandanga. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa boyebi bien na bana ya Seigneur Tabulei. Bana 69 oya bota. Bon, ou bien plus na évité. Mais bana wana 4 baza ba musicien moko bayebana. Baza ya minene. Na mwana na oya mwasi. Koko na ye. Mwana na biso. Shai. Nazolo ba Shai ya vie Shai te. Po bokoka po Charlie Kimpwanza. Vie na biso njili. To benga kepe vie Shai. Mais nazolo ba Shai ya koko ya tabulei mwana mwasi la chanteuse. Ye kombo na ye oya botama nango penza. Kombo neka na mikanda. Ezali Vanessa. Vous comprenez, non? Vanessa Leniski. Donc Vanessa Leniski. Bakombwana. Bobanga na binote. Ya bomba kombonete. A bomba ondeni. Pino bobange la kombo na bino. Ato bangi. To koma na monde boko virtuel. Pona koluka kombo na on adresse. Na makambo tu. Eli kamba secondi. Na mukola lelo ana 30 ans. 30 ans penza. Abotama le 16. 8e mois. 1992. Donc, à Coxé 30 ans. À Bokit, à Botama, les 16. Au 8e mois, donc août. Na 92. À Botami, Inier. Vous comprenez, non? Les lois na 30 ans. Koka Taboulé. Na Bruxelles, Belgique. Boye abotama na poto, moi na poto. Bon, azali rappeuse, vous comprenez, non? Ayembara chanteuse, rappeuse belge. Boyoki na lobi azwa disque d'or. Bien sûr. Tango collaboré ki na Boba. Boba nani? Boyebi de ya Boba, non? Boba papa na ye. Na 2011.
mbala moko boyebi nzembo yango no naloba so nzembo boyoka bien Shai Vanessa mukoko atabulai ntango akolaboraki na miziki na Buba papa neno ok mbala moko mokili eyebi ye na titre oyo alaki PMW à l'été 2000 bon te ntango akolaboraki na papa na ye Buba na 2011 bocomprendre nga nazolobela makambo ya koko atabulai fo nasala attention na 2011 bisika ebandaki na mokili na titre oyo ya ye ya ndule PMW sikoyo na 2016 nde asali premier album na ye elai mpenza bongo premier album na ye ebima na 2016 wana mpenza aki premier album na ye Jolie Garce boyebi yango no le 2 décembre 2016 ezalaki certifié disque d'or deuxième album na ye sikoyo le 10 mai ntango fete ya le 1er mai eleki ya biso batravailleur na le 10 mai 2019 Antidote deuxième album na ye yoka kombo yango lisusu certifié disque d'or 2 fois 2016 2019 wana kaka Shai koko atabulai o seigneur lei atika bandako ya minene te bango kaka ambiance non atiki bashai baleki baimmeuble na ndenge akolobela sikoyo papa na biso mpe verkis atiki nini yo veve santer tolobela yango kaka na Congo na poto biso mpe kaka tolobelaka mingi tozokonte nde na mwana ne oyo aza na nini oyo na Facebook nanga bien sûr ebokali ti wapi aka na Angleterre ye nde akorepresente kote musique bon mosu akozala me nga nayebi kaka wana alors fo koyeba yango très bien Shai ndenge aza wana aza koko atabulai nalobi mingi nakonie koloba bon nayebisa bino mpenza bien Shai ko tata na ye azali belge informaticien mama na ye fiscaliste belge d'origine quinois congolaise boyebi kaka bazairois no zairois alingaka te balobi kaka oza zairois oza congolais surtout soki aza quinois kokamwa donc mama ya Vanessa ya Shai ye mwana ya tabulai Buba ndoko na ye bocomprendre papa ya Shai azali belge alors mama na ye alingaka babenga bongo congolaise quinois o makambo sikoyo Shai akola wapi botuna nga bobotuna te nakopia bino réponse nga moko Shai akola wapi
Charles Yazali grandi ne e grandi na ba commune nini na barumbu te na Njili bon Njili a poto ya Belgique na Molenbeek Saint-Jean na Saint-José te mode na Bruxelles bon Molenbeek bebi ya na Bruxelles déjà Njili ezaka na kin koko ne boyebi tabulei pongo te nako nikoloba mutabeta Olympia mutaliboso na les années 70 70 quoi na ba twangambu na ba Belge 70 esonaka kitoko seko mutapesa ekombo ya shai eza koko na ete tabulei azwa itango ayaki muke abimisa ye wana shai me na kiyanze eza na kiyanze shai elakisi amemaka lumière donc shai ezali lumière même ndenge tobengaka vie shai ye mpe lumière Charlie Kimpwanza sikoyo ye mpe Vanessa ndenge tobengaka shai aza lumière donc lumière ya bakoko ya tabulei to ndenge nini wana fona tuna Mark Tabu mutakoyeba tena tuna te po Mark Tabu aza ko anokwa po noko makambo akolobawa fo ezala bien akoloba ya mabe te fonaki etuna nani bon naso tango nakonie koloba te naloba nini nese ya Yusufa wana boyebi naloba nini susu abwakela Yusufa clin d'œil na nini na ye wana na titre ya nzembo te tika na sote bon ndenge aza wana bokanisa te abotami na famille ndenge kaka bametre Gims babima non ye abotami na famille moko modeste papa na ye kutu ndenge aza wana atravers na commission européenne na poste moko bien abotama na famille modeste donc mwana tabulei ana type moko bien koko tabulei abotama na famille modeste nalobi ya modeste ya modero te ya mode pe te ya mami ngeni modeste lokwa na olobango na lingala modeste lakisini neti abotami na famille ya Willy Musheni Abeda Show bafamille mo modeste bon biso tobenga bango baboss mais na ndenge bafamille Abeda Show azana na famille te bon Abeda Show aza mwana mama na bango na papa ne baba modeste Willy Musheni ye moko aza na famille donc famille na ye bana ne babotama na famille modeste toke mpe na la Chine papa dia pa modeste bana ne baya famille modeste vous comprenez oui papa dia kaka oyo ya la Chine Karine Mokonzi bokanisi nani bon toke suna na Majaki toyebi Majaki yo mpo ya famille modeste nani susu nani 300 000 euros c'est quoi Bonigo bon ye famille wane kokoma lisusu loba pe ya miso mavondo na suki wana Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan sur Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc on a quoi le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan sur Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc on a quoi le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan sur Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc on a quoi le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.